Mutuna liboso to kenimba moko awa ba magistrat grève ici pour les quêtes de koba na dossier là fait nos pasteur Moïse Mbi. Quand on parle de justice bato ba simbi justice ezali bandeko na biso bazuzi ba bi de droit salami ebele osomona donc ba makambo mabebele salami donc si tu continues qui sous nango ça allait être catastrophique de Denise ba axe na ezali qui font ma outrageant maintenant parquet azala éclairé pour être epesa makasi ya koluka kotia maboko na ndeko Mbi. Pourquoi qu'on a commenté Babiloko Baïko Salawana? Avant grève à magistrat, dossier comme qui n'a niveau ni et puis tout le monde qui n'a pas réseaux sociaux qui Ndeko Eliane a retiré plainte naï. Parce que Moutazo poursuivre Ndeko Mbi na dossier wana, ce n'est plus Ndeko Eliane, c'est le ministère public. Nous voulons voir clair dans ce dossier. Bah intouchable à lobby le papa n'a pas ba aussi mbama. Régime les cas qui ont un régime Ndeko Kabila. Régime pour un régime Ndeko Félix Tshisekedi. On ne va pas laisser cette histoire et ça la raboye. Jamais. Let's go. Matondi mingi bandeko botala kabiso de partout au mboka ngele pela moko ngoma mokonzi Kinshasa solo pena to yebi ete biso na bino tozali na mwa ko ni sa mama moke kwa sama na dossier yani ba fait no pasteur Moïse Mbi kasi bazuzi bakamata ki mwa bo pe mito ba magistrat bazwa ki mwa grève mo kwa sama na makambo etali intérêt na bango peto libela kasi grève ya moto bon kozala lever ko pesa pena makoki na tina ete dossier là ba fait pasteur Moïse Mbi ko ba na parler de justice bolanda biso okati ya Africa Cool Television pela moko le Nazarien TV pe Congo Bwana TV de bokamata bongo maloba maître Doli yazali bongo moko moya zana kata collège ba avocat ya Eliane ba fait no biso pena to yebi ete malingi matambo ki sikanziki konsamba na arrestation ya ba journaliste ba kanama kindeko Bunas na ndeko Elonga kasi bazaki libéré moko lobi to ko pe wana longo na maître Doli Mwanza to ko pesa su mo matali maloboyo e ko tambola to bena yango faux compte na kombo ya Eliane Bafeno ete ba sali arrangement amiable ba tie na C ba retirer plainte to ko yango longo na maître Doli Mwanza. Oh ni nani Tibidon, tabibon, tabidon, ni nani, tibidon, Aksanti sana Bwana. Akosakate Yesu akwakakate Nalabi seleka Ngai nakosale la Yesu nangai Nakosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Tokumisa Yesu Masi
Masia nangai Azana bomoi Yesu azana bomoi Shama azana bomoi Azana bomoi Yemba Et on peut s'emboter. Bonjour mon Amboka, bonjour on a battu des spectateurs, il y a Bino Balanda Rabino, il y a Malam Ozali, Nengo Kanga na cabinet nanga en tout cas bon merci quand même na Romona Bino Nazali pour Sepela. Nakamata mingai mokote nakamata milokola na mi Thérèse ezali mopanza na kati ya Africa Cool Television et bitazana maluba. Bonjour mon Amboka Sylvain Lyon. Merci na balance na biso nyonso ya Africa Cool ya Congo Bonya pe ya les Nazaréens. Maître Doli motuna liboso ke nimba moko awa ba magistrat grève ici. Pour les quêtes ko koba na dossier là fait nos pasteur Moïse Mbi. Bon, il y a Sengo Ezali Koloba que merci quand même na ba ande ko na biso ba magistrat ndenge ba yokani na gouvernement mboka na biso enfin ke balongola. Grève wana parce que banaye ko sala un peu moins mabe makasi mingi parce que vous devez comprendre que mboka na biso o eza mboka o tozali ko luka ko lutter pour un état de droit ba dossier ezali ebele na ba instance judiciaire ceux qui bande ko ba magistrat ba ko luka ba continuer na grève na bango ya pas ezali que l'anarchie et puis bavir elingai ko salama na makambo ebele na ba secteur ebele yango wana vraiment nazali ko pesa bango longonia na ndenge ba revenir quand même na bon sens ya ko luka ko yokana na état mokonzi afin que ba luka ba mettre en ba mettre un peu ko revenir à leur décision ya grève mais na ko senga pe na bandeko oyo bazali ko kambamboka ba prendre vraiment ba revendication bandeko na biso wa magistrat en compte parce que mon inde balobara toujours la justice élève une nation. Quand on parle de justice, bateau simbi justice ezali bandeko na biso bazuzi. Ceux qui bazuzi bazali ko prendre bango vraiment na ba condition malamu te et que bazuzi bazali ko zala mieux traité ya pas ezali ko mona tete la corruption autoprenara toujours auto condamnera toujours et recoma normal. Parce que nous balobara toujours parce que nous avons ndeko juge azali ko salaire à malonga te ezali passe pour naie APSAP justice à malamu donc ndeko juge oyo ba condition de vie na ezali malamu te tant que ko pesa moto mbongo na valeur na to ya nonande et puis ndeko wana tant aussi mbongo wana contenir ya ba devoir wasala ngona ndaku bana et tout ça azali vraiment na difficulté à koluka ko répondre na ba problème oyo ko yela ye ko bossa na pété na famille africaine na biso donc ozali ko sala ba bi ko ozali magistrat ozali juzi donc mutuna mutu pa bi comment ko pesa moi ba demande na ye et que posa obligé pe appeler à koluka ko répondre na yango donc na ko senga vraiment na bandeko oyo bazali ko kamamboka na biso bandeko na biso ba konzi ya mboka ba meka vraiment ko tala likambo ya basusi na biso malamu moni ndeko na ngana biso le moko soki na ba mikili ya poto to ba mboko ezali pembeni na biso otali manière où bazali ko traiter un magistrat parce que quand je parle de magistrat j'ai fait allusion à magistrat debout na magistrat si ozomona ndenge bazali ko traiter bango en tout cas ezopesa moi lengi na biso ndoti biso ba avocat au moment où que na dossier comme magistrat moko comme avocat ya client magistrat moko comme avocat ya accusé et comme il peut passer pourquoi parce que elle dit que ceux qui a sali moi zedou na plaignant to na accusé a rejoindre moi kanyaka na ye ba magistrat ba comme ko rédiger ba plainte donc comme mutu moko boye ndeto mona rami na ba parquet na biso wa magistrat moko boye azana avocat comme avocat ya mutu donc mutu azo biso bité maître ngala lingiso subi noté ba avocat ngala zala magistrat na ngai ye moko reçoit plainte na inde magistrat bisete boye donc même nous ça na biso ba avocat ezali susu na elengité pourquoi parce que bande ko na biso ba magistrat ba koti na kata musa na biso nyonso na pona nini parce que c'est ko joa salaire à malonga te et je vois mal ce qu'un magistrat ko salaire azali ko joa salaire na malonga akoluka akota a empiéter na musala bande ko na biso na musala na biso eza ba avocat
Donc c'était vraiment un problème à prendre en considération pour mettre bandeko na biso magistrat na ba condition mora malamu. En tout cas, na sepeli makasi na initiative to na compromis o epesami o euté ko salama entre le syndicat ba magistrat na gouvernement mboka pour que mboka évolue mboka de malam parce que ba dossier zali ebele. Quand moi 2 semaines o zali grève ba magistrat ba bi de trop salami ebele. Donc, belé salami. Donc, si tu continues à ça allait être catastrophique. Donc, en tout cas, pour une fois encore, merci beaucoup. L'État congolais paye. Ayoki ba revendication na biso bandeko bazo kumbe la justice na mboka na biso bandeko basimbi budget bandeko premier ministre na biso Sylvestre mais quand un peu na kati ya gouvernement na yobo mais un peu ko revoir la condition de vie à bandeko ma magistrat parce que la justice élève une nation. Maître Doli et quand dit ça m'a levé à grève à magistrat toli qui a trop koba na dossier il y a une fait nos patients Moïse mais quand on a que ça va dossier à bateau pesa indiqué oui ndengo dossier de comme keba IPP ma qui moi mon quand ça m'a nyonso yiwana yango wana eloko na ute koloba récemment awa et que ceux qui bandeko ba magistrat ba continuer qui toujours na grève na bango il y a pas seigneur aux ala été bandeko o bazala ba dossier na bango devant la justice et amona na kokoso entre autres dossiers tangi ndeko Ilan ba fait nous et ça là qui a ko vendre pourquoi parce que bandeko ba magistrat ba là il ko sala te parce que je vois mal beaucoup na dossier na parquet kuna pour que nous travail dossier on a ba administratif à parquet bango bazali bato baza ba technicien de droit donc sengeli kaka ba magistrat même bazala pour que ba comment est-ce que ya ko gérer les cam oyo autant que ce dossier ndeko nani Mike Mukebai donc ça valait la peine ya ko luka ko vendre le syndicat ba magistrat na bato na gouvernement na biso afin que ba trouver moi issue moko boye ko permettre à ce que ba magistrat ba zonge la musala na bango c'était vraiment utile et important afin que ba me un peu ko revoir le place ba monique noté fort ba que ça moi 100 francs 10 francs 20 francs personne de connaît 100 francs 10 francs 20 francs parce que 100 francs 10 francs peut ça et ko kabela été ezali mbongo oyo ezali ko permettre que en sala musala na e l'état apprécier malamu. Parce que ceux qui ont allé décrier la corruption et que Boliko Mout Oyo a appelé Yako bannir toi pour que la corruption soit la maté pour que la condition malamu. Papa maman imaginez que yo va de foutre au salaire il y a $1000 maintenant en Onandé. Vous savez bon betango so calcul mais aux ala dossier mon robot wana ozo poursuivre mutu mon robot na $50,000 mutu on habité ndeko na ngai na ebike na yibi mbongo l'état na ebike na sali mabe mais na zamona 10,000 awa ozwa okanga miso mutu wana yo koloba nete ke okoyebisa azwa kanyaka te eza pasi akozwa kaka po ya otala yo opesa $1,000 na tono na nde mais corrupteur mon robot apesi ye $10,000 atali likola tali na salobi en tout cas bana bazali famille bazali en tout cas nzambe limbisanga l'état mboka limbisanga tikala pena za oangai de yango wana siko mabe yango wana pourquoi parce que le chef de l'état a sa qualité pour que la corruption ait prendre place dans notre mboka mais ce qui vous allez permettre à ce que te bande de magistrat bazala na ba condition malam pour permettre bango bazala strict na ba dossier nous des alliés na corruption en tout cas vous allez moi passe bien qu'il y ait une question on ne pas qui a dossier Moïse Biel va faire nos places et Soukaki donc on met un peu expliciter les bisous avant grève à magistrat dossier comment qui n'a niveau ni et puis tout le monde qui n'a pas réseaux sociaux qui est ndeko Eliane a retiré plainte naï bon ya koloba ete na dossier ya mademoiselle Eliane Bafé non ndeko Moïse Biel bon c'est un dossier où tout ça qui devant parquet général que le parquet il fallait à continuer parce que nous avons en phase encore pré-juridictionnelle où le parquet a se mettre à la recherche à l'infraction. Aux hommes on a vraiment un élément parce que biso to commet le parquet via plainte na biso kendeko oyo asali boya parquet siko yo akoluka akolé allégation na biso na ba fait on a épesa yelo ko tsolingi donc yango wana par cas continue toujours enquête na ye ma enquête non c'est la guité ceux qui vous allez na mémoire se rappeler que le jour oyo to yaki pour na to continuer la phase ya confrontation
na ba élément auto qui nango tozala qui vraiment accessibilité te na kati ya nani ya parquet pour bande ko na biso msusu ba magistrat ba yaki ko empêcher na magistrat avec construire dossier à continuer musala wana pour ete ke ba na grève. Donc le parquet azala qui va continuer à réunir l'élément d'une grève ici, nous allons continuer encore la même démarche afin de permettre à parquet azala éclairer pour être épessayer makasi ya koluka ko chama boko na ndeko mbi. Ekolian tomoni na ba réseaux sociaux balobi a retiré qui plainte. Bon ndenge kaka na uta ikoloba na intervention moko bo hier wana ezali accusation moko boye en fait na ko bien accusation mais ce sont on a lobara toujours ezali makambo ya bana mike parce que babilo qu'on a surtout c'est facile à comprendre que ezali de ko Eliane ba fait noter ce qui de ko Eliane ba fait no a ko se décider à retirer plainte naie et rozalaté par écrit nde bozali comment on a ba réseaux sociaux au début que chaque fois piraterie ba piratara ba compte ya batu mingi mais batu ba me capé ko bossa na lo ko mon côté que l'action publique est en mouvement. Qu'on se retire de ko Eliane Bafeno, ceux qui bango bazali comme malika mon ndenge wana bandero kotambiye yango tenem de ko effacer l'action publique. Hein bato la taka sultan ya moindo lokolanga ba il ko comprendre makani na makambo na ikoloba. Donc le kola déjà le parquet a allé saisi. Donc le parquet ne peut pas s'arrêter à continuer à enquêter sur cette affaire. Ce qui le long de Eliane Bafeno s'est décidé à se retirer dans le dossier. Parce que Moutazo poursuivre de Mbiye dans le dossier, ce n'est plus une de Eliane, c'est le ministère public. Le ministère public a poursuivre ce qui a constaté que Bafewana et Zaline Denge Tolobela qui est à Kochama beaucoup père comme Mandeko Moïse Mbiye devant Bazouzi. Au tribunal. Donc, Babylone, qu'on a surtout ezali machination moko boye ba montant de toutes pièces d'un carte Sarabino la fois passé que ndeko Eliane azalaki victime ya piratage ya nani ya compte naye et puis tolobaka na bino ete ke siminaye ba swapaki yango donc toyebi peut-être toyebi groupe ba oyo bazali ko se donner na ba comportement wana mais ezali malamu te ezali esengote omoni tong muto ko métier en métier ya koluka koloba bo sototo bozoba ondeko alobité ça devient grave. Et on a dit qu'est-ce qu'il cachait dans le dossier Eliane Bafeno Moïse Mbiye. Pourquoi Koluka monte Babiloko Baiko Sala? Pourquoi Koluka Sala comportement inhumain ya Koluka pirater contre mon boykocha et le Nyandeko Eliane Bafeno pour na kolobaete kendeko oyo alingi sur ce dossier. Pourquoi tout ça? Donc on comprendre que ce qui va commis à niveau au sable wana c'est qu'il y a un goût roche, il y a quelque chose de bomba nassé et là on a c'est on a des histoires koluka oh bomba nassé on est allé au bon bazolingate que le parquet to bato le parquet ton deko babandeko non surtout bazali derrière le dossier on va comprendre ce qui est caché et biso ebisibino bino bozali ko accompagner biso na bitumba oyo bokoye ba ensemble na biso et le bomba na sewa. Voilà maître, avant que dans donc c'est la ndekonanga Sylvain micro Nathan oyo eleki bozomona te ki moi moto oyo dossier wana bandaki koya nango moi moto on dirait que ti mwandam. Mais non je comprends pourquoi les gens veulent médiatiser ce dossier moto ou pas noté. C'est un dossier judiciaire. Là vous n'avez pas la casse tête comme un niveau haut pourquoi parce que pas appelle comment qui tellement belé. Donc il fallait que le dossier ndenge na robara toujours en quelque sorte le malheur est bon ndenge bandeko ba magistrat bazo qui moi grève na bango et vous permettre même na magistrat aux construire dossier instruire calmement et sereinement parce que on est comme qui un temps pour ça la dossier comme on a intervention mutubo remona boye ndenge tant on est pesamaki en tout cas nous trouvons que c'était meilleur et pour permettre biso d'abord un côté na biso to se munir encore davantage pour comment confronter Bazali et aussi permettre un parquet parce que le parquet n'avait pas cessé à continuer pour ça la banquette. Le parquet a continué à faire des enquêtes là, a continué pour ramasser des éléments, pour exposer un de ces 4 matins tant que vous allez bosser à parquet. De partout. Maître Doli Mwanza, Moutouna Ngassasali, puis Kenino, Yosali Moto Mwatali Mambi Mamibe, Koba École Congo démocratique. Ça y est, puis Mondela Africa, si on a dirigé dans le côté, le Boka Fati Beto est frappé. Dans ma cambo à saut mouton et Batobako le baïté,
ndeko Kamere nda ataki loboko na kesi ya leta kasi bantina to ba preuve na ino mononité likambo ewana ozali mpe mwana mboka mpo koloba nini ya été du monde. Bon, ndenge to continuera toujours koloba et tout c'est ça koloba que les gens veulent porter na mokonzi ya mboka ke azala dictateur. Toyisaki bango bien Bic rouge on mokonzi ya mboka asimbaki na maboko. Bic rouge wana ezali te ke non voilà kanga o te. Bic rouge wana ezalaki ko sanctionner. Mais l'arrestation, l'interpellation, ezali œuvre ya bazuzi. Donc Monique mokonzi ya mboka alobaki ngai naza na pouvoir okangate bat ba okanga eza bazuzi. Bazuzi nde bango nde mutu baza appelé ya koluka ko mona éclairage na dossier on a pas ezali mbongo ya mboka. On ne peut pas accepter un groupe d'individus va se donner à Kobandoro Sala ba pratique qui na régime passé où ezalaki ete ke moto a détourné 32 millions avant d'y calme mais basali l'autre côté atikala jamais pour la devant Zouzi oh mon moto oh a détourné mbongo boy non cette fois-ci na ba Zouzi oh le président de la République a outil ko nommé entre autres au magistrat au papa na biso oh ya cour de cassation procureur après la cour de cassation en tout cas na muke na yebi na yebeli au magistrat wana azali muto ko sakanate parce que j'ai vu des magistrats être arrêtés par ce monsieur donc azali muto boyi ko sakana été bosali likande za kilobi omona papa moko boyi qui se dit pasteur ya azali pasteur ba tio ba pesio institution munene lokola procureur après la cour de cassation ya kangara na été ata yoki ata moni ata yo moko azalaki wana akovanda monoko be akosala eloko moko te donc pona bandeko oyo bazalaki interpellé en tout cas pour une fois coup de chapeau na bakambi ya justice parce que nous voulons voir clair dans ce dossier Babylone qu'on a ba chiffre on a au 55 millions au moni boye et beti biso trop na mato donc vous allez comment on a été vécu quotidien ma congolais allez ko bongate mais yon de au 55 millions au tchango na poche na yo pour le sabas na bana na yo ba 200 millions et consort lelo auto ikoloba eteke moto nyoso tout azali lié to maboko na ezali lié na ba dossier o ezali ko salir mboka akosimbama ba intouchable ya lobby lelo papa na ngai ba osimbama to bane ko loba eteke ba kosimba yete yo bi force ndeko yuma te ndeko yuma on bi force na yete mais depuis akangama ana Kinshasa parce que la justice est en train d'enquêter sur sa personne. C'est cette justice obsolingi. Tolingi boye toujours biso na kata IDPS le tas de droit. Et pour la biso ça la raquette ce que salima be loi ko kangayo. Loi et ko simbayo. En tout cas coup de chapeau na bandeko yo ba magistrat o bazali foma ko ba se donner dans likambo wana pour na koluka ko mettre un peu ko mettre peuple congolais à l'aise parce que des fois ça fait trop mal. Donc comment on a été ndeko na ngai to uti na musika to uti na dictature to uti na il y avait pas un état le ndeko Félix Tshisekedi malem bazali ko remettre le Congo na ranango o zala kité il y a cela plusieurs années mais bino bandeko boza appelé pour accompagner ye ya ko sala malamu te bozo continue toujours à pratique wana ngai yo ndeko na ngai ti ndeko Félix Tshisekedi aussi sa mandat na ye ba ko interpeller nga nini parce que na conscience na nga na dit que ko yibe zali mabe ko détourner zali mabe il faut pas avoir la conscience wana bazala un peu na auto bien toujours la culture ya civisme ko ba eteke mbongo alete zali mbongo na yo te mbongo alete zali mbongo ya yo ezali ya ngai ezali ya batonyo surtout soki yo moko moto moko ozu mbongo ebele ya à la hauteur ya ba 55 millions au tient na poche na yo pour sa famille na yo bon bandeko bavandi na kabe ya kamwanga bandeko bavandi kuna na niveau qui se surtout masina. Toi tu penses être plus congolais que Bango? Hein? Bango peut passer par congolais. Oh, bazar la même bénéficier la même prérogative que yo. Yo ndeko libanais. Oye aba pesi yo marché. Pour que osala musala na ndenge sengeli. Yo zu
mbongo o détourner yango pona ba fait oyo moko yebi papa ba kotika yota babilo wana soki par exemple na Liban au monde ngo sala mabongo jamais. Pourquoi vouloir mettre le coco donc ko empêcher Congo de développer té bandeko o ba uti libanda bandeko o ba za ba congolais te ba yé auto accepter bango na mboka na biso quand même basa na culture malamu oyo ba eteki na za na mboka mupaye fona sa malamu yo na mboka mupaye tu penses être chez toi là-bas même pas na ko sala ngo bongo te. Mais c'est parce que Bakuta qui peut laisser aller ma casse pendant. C'est pourquoi nous avons dit oui, ce que tu dis là est réel parce que laisser aller outi na régime outi koleka mais ba bosani eteke eza batomi balé régime le cas qui on régime ya ndeko Kabila régime oyo ezali régime ya ndeko Félix Tshisekedi donc eza deux personnes différentes papa na toujours bobunga ba personnalité te ndeko Félix Tshisekedi aza na école ya Tshisekedi wa Mulumba oyo ezali différente ya école oyo ya ndeko Kabila donc biso c'est le tas de droit so otali même na combo ya parti au moment été Union pour la démocratie et le progrès social. Nini peuple congolais a bénéficié na progrès. Soki yo ndeko na ngai, soki yo muto ozali pembeni, ozali ko étouffer le Congo et évoluer te programme to zongo ndengeni. Voilà, maître Doli, tu connais une pote moto qui donne suka moi interview moto bapanisango bakangimaki na weekend eleki et bandeko mingi batani kombo ya cas diverses na bino oyo na kata dossier leng bafune passion mozimbi nde batiaki maboko na tina te bokana bandeko mona ba journée salima na likambo ye wana ko koloba nini. Bon en fait il y a pas ces ali koloba été la presse ezali quatrième pouvoir soki mokonzi ya mboka le premier citoyen ya mboka accepte d'être insulté, accepte on ya so va na télévision yoki et kocho bana mutemo lodi ah papa mokonzi mboka atako du démocratie ngolo bana biso te eleki mais ya ko sala le côté a kovanda pe hein boni na yo moto pamba on a zo ndenge moto pamba parce que na mboka oh le premier citoyen ya mboka ezali papa mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Antoine papa tala ndeko niko mayengele soki nani yango wana kende na chaîne na bango wana kuna bato ala muka we RTVS tongo midi poko yango wana toujours le bapé ndeko Félix Tshisekedi bon tondimi ka yo ye pona état de droit mais moi côté wana pe il faut moi ko serrer moi mukie soki ndeko Félix Tshisekedi le numéro 1 mboka accepte des fois et koloba ete que je ne suis pas un dictateur moto koloba boy kende na ba Facebook kende na ba WhatsApp kende na ba nani na ba tout ça romona comment est-ce que ba ko traiter ndeko Félix Tshisekedi Antoine et que le président accepte des fois ma pareille histoire boni yo ndeko moto pamba parce que ngai na za moto pamba ndeko wana soki ezali ke bango nde baza lié na dossier wana ko banda ko ficeler la presse azali moto pamba mais comment il a eu qu'on prendre le courage na batonaye babanda koluka ko mettre la presse congolaise en difficulté parce que journaliste a eu que ça donc azali ka ko sala musala na ye. Le travail d'un journaliste c'est un travail noble babiloko wana ezali biloko akala o vandi boete alo babengi okende la kende boye bakanga boye o aner o demiap o la police au service spéciaux babiloko wana nyonso tout eza biloko déjà banni. Les gens doivent comprendre que aujourd'hui c'est une autre culture. Aujourd'hui c'est une autre personne qui est en tête de ce pays. Donc ça, je vois mal yo mutuboye et songoli ne rozoyo vandi nanda kuna yo o le bio temoto wana ah alobaki na ngai boye tika na benda ye boye tika na utiliser et puis bat bazo bo sana loko moko. Il y a un article dans le code militaire. L'incitation il y a continué ba militaire va commettre ba acte répréhensible à la loi. Yo moto ozali ko se servir dans la police. Pour na ba banda ko sala ba acte ozali répréhensible à la loi et tout le monde peut sali. Et tout le monde peut sali. Ne ko wana na ko biso mama bo luka bo identifier ye.
Bon identifier, bon petit combo, on va mener, nous allons mener, moi personnellement je vais mener des actions contre ce monsieur. Parce que ce n'est pas normal de prendre la police, ou la police Yamboka, pour mettre en gros à ton service, pour avoir un sentiment, parce que l'ingé moutou boité, parce que moutou baloba qui boité, parce que moutou baloba non, c'est pas normal. Et puis tant que ici batango, planète sur le monde en a fait. Et après pour vendre ici bango tamouké, après botiki bango. Donc pour vous, qu'on restreindre moutou liberté dans les alliés normales. Pendant 48 heures, vous retenir moutou sans raison, dans ma condition nini. Ils allaient mal à mouter. Ils allaient mal à mouter. Donc, dans le bateau, ils allaient continuer toujours comme ça, là, acte wana. Dans le bango, bakeba. Mais les cambo, les journalistes, qui arrêté. Tokoti kango bongote. Dans la police, c'est serveur qui n'a pas pour mettre la main. Parce que quand la police arrête, il faut qu'il y ait un soubassement. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça par plaisir. Il y a une policiers arrêté qui. Tout comme là, auditeur. La raison est pour ça qu'il y a un kanga. L'arrestation, c'est une exception. La liberté, c'est une règle. Quand c'est une exception. En tout cas, non, il faut tout kanga. Mais liberté, c'est une règle. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Si vous avez dit et que tu as dit que il y a un dossier où tout le monde qui a dossier Jérémy. Tant que nous avons la télévision pour le bail, image et pour faire ça, dossier commis à parquet, parquet élément à la raté. Donc vous arrêtez les gens comme ça, abusivement, pour présenter la télévision, dans une manière mais après il n'y a pas de soubassement pour plaire à un individu. Non. Non. Et puis, on ne va pas laisser cette histoire et ça la rabouille. Jamais. Très doli, tout ça continue toujours dans le dossier à justice pour tout qui ça. Tout le monde qui ndeko Denise du Sochoa, accompagné qui vient pendant longtemps dans le dossier à ndeko Moïse Mbi et puis Eliane Bafeno. Tout le monde qui dernièrement a ça qui va vidéo encore à banda qui vraiment kofinga batu et puis après quelques temps maman bakinda qui va mémier na justice. Au monde qui n'a pas impression. Maman, dans la pika le rôle abino vidéo wana au ndeko Denise. Bon, moni c'est vrai, il y avait des choses oui bima ki wana vraiment ils allaient qui singoté na monoko ya ndeko mwasi. Bon, na rolomana dossier o était bon. Moi j'aimerais plutôt que tout ça la primauté na justice. Pas na règlement de compte. Ndeko Denise na ba propos na wana il y a ba propos mora malamuté certes mais ils ont revenir à un individu à faire de ces dossiers son dossier personnel. L'instance judiciaire est allée dina monaki ba maman ba ko déposer plainte na bango devant le procureur et la cour de cassation. Et tout aussi dans la justice vraiment à Salam Moussala naé sans complaisance, à Salam Moussala naé sans pression. Ce qui justice est constaté qu'il ndeko Denise ba axe naé qui font outrageant et pour na bango ba considérer comme étant comme moi xénophobie. La justice a dit comment mbandoni na repesa na ndeko Denise. Nous ne voulons pas que les gens va profiter d'un dossier pour régler par contre à la personne de Denise. C'est vrai. Bah image autolanda qui wana et c'est pile ça congolais mon côté. Autoyebi comment est-ce que maman na biso ya Kivu, maman na biso ya Est ba peine pour que le lot va respecter quand même OK. Na surtout le régime où te koleka o. Donc ils ont le la puta mo bezali et ka qui non malamuté. Tu yango le sous muto atala lobi pour mingi bakota espérance à la revendre maboy et papa vendre maman vendre pour moni comment bazali ko violer moi na 5 ans 6 ans na ba individu o ebi atabangote ba violer la présence na yo. Donc d'abord le viol ezali eloko yo hein donc c'est pas viol et même makaba c'est quel est bien la vie à mutu. Une fille qui est violée donc ceux qui vont réussir à rattraper était à perdre toute sa vie. Et puis cette fille-là a violé
elle peut être un danger pour Namboka. Moi, il rendrait maman criminel. Il a dégoûté les hommes, a commis tueur en série. Vous savez, donc, viol les allours malamuté. Donc, comportement au Yandeko Denis, c'est vraiment dans l'image et ça l'a passé. Ce que conseil n'y a pas ça. Conseil n'y a pas ça que à Kende Moussika vraiment militaire, c'est une Congolaise. Aya ce qui le PG a sengi présence naïe à Bangate à se rendre kuna à ça moins moins de défense naïe ce qui j'en suis sûr que na dossier na wana la dossier moko sans complaisance connaissant la personne il y a PG azali muto yo vraiment moi valeur eza makasi mingi a koluka étudier de sango dans le calme, sans pression. Parce que pression des amadés. Parce que pression même de tindra que dossier, ou les dossiers simple, écoute à moi, moi j'ai suivi cette image, j'ai suivi cette vidéo, il y a deux enjeux. On va porter à la personne d'un monsieur. Aujourd'hui, il a provoqué qui en quelque sorte. Bon, parce que Benjir Wan est là qui vraiment et qu'il y a d'autres femmes supporters qui ont voté, ils ont réagi. C'est de bon droit. Réagir dans le bango pour ne pas être en tout cas Benjir Wan est porté qui bango. Donc, le pouvoir maintenant c'est qu'on revenir dans le PG à mettre un peu comme ça là ce qu'on appelle le lien de causalité. Vous voyez, ceux qui réellement Benjir Wan ils ont porté atteinte à la personne, il y a maman, en fait il y a ma femme, il y a est. Parce que bon, je n'ai pas si qu'on déterminer bazali ONG et bazali bon ça un individu qu'on déposer un groupe tout ça et puis ça revient encore sur bazal groupe on va saisir justice il faut bazala la personnalité juridique na bango bazala reconnu parce que tant que en groupe il faut groupe on appelle la paix l'état pas babino. Donc vous ne pouvez pas vous réunir comme ça sans pour autant vous allez un élément ou bien vous allez quand même assis qu'on a biso. Comment un de Denise et là on a reçu vous devez cesser d'insulter parce que les insultes et bon ça nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays où le chef de l'État doit continuer à matin midi soir il y a comprenez ma valeur. Ce n'est pas bon quand les enfants nos frères écoutent ou balandara insulte wana ça blesse et puis ça malamuté mais nous faisons confiance à la justice ceux qui nous redenisent à Rosala condamné na dossier wana sans complaisance. Voilà maître toujours dans le sujet Ndeko Denise tout le monde qui dernièrement qui comporté plainte awa plainte wana suite na bon en plainte wana qu'on avait déposé l'autre fois après réflexion dans le cadre collectif, il y a des avocats ou la défense de on n'a pas voulu, la presse. La presse nous accompagne à cette lutte. Ce qui te dit déjà qu'on tirait sur toujours presse à la Moko, ce qui te tirait pour éviter tout ça. Nous sommes là qui ensemble avec les amis que la plainte soit retirée dans la bénédiction paye moko la plaignante aux alines de Koyaki madame Eliane Bafeno on a balobaki va retirer plainte wana la plainte a été retirée donc pour ce qui nous concerne la dossier wana il y a aucun élément parce que la plainte a été déposée et va être retirée. Maton Dimingi, Botalaki Biso de partout, et pas bonito Tio Kio, na moi surtout Boussaki pour Abino, quand ça m'a mis tourné tout tourné sur Pinza, moi n'amboka maître de l'Imwanza, vous allez moko ya ba avocat na kati ya collège, vous allez ko tamusa peine moi n'amboka Eliane Bafeni Kitoko, vous allez na affaire, il y a pasteur Moïse Mbié, puis la moka allez communicateur na kati ya cash, tu es bon, cap vers les changements tant que tu as cash, tu as un chef, tu as un vital quand même peu batondique. Ndeta ya nous sur la méthode qui nango penayi côté sama makambo ya saute mouton côté sama na levé à grève ya ba magistrat na dossier là ba feno madame Denise du choix et puis bon na bongo pourtant la biso de l'Africa Cool Télévision au Congo Bona TV les Nazariens TV to comme pour essayer pendant na suka tout que zali ko ya avotika malamu
problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Et likambo kisi te yo pe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Na olia ba kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, je suis vraiment mingité. Mais je suis bino, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Dès qu'il nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à aux yeux biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta, tu as un système en bimbi. Dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les sons des cloches viennent de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, Bateau France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse,
au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse.